Hello, Papa. Ya kokota na chante, kokota na chante, tika baninga. Siapa sekolah? Ya. Apa? Siapa nini ha? Wapi huyo? Mama.
Nzambe, Nzambe, Jésus, 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 Yesu, Papa, kanisa na biso, Nzambe, tunatubisa tunadaliwa sumeni, Papa, tuzali, Nzambe, tuzali, oh, Jésus. Yesu kata kamera. Yabo. Maria zako. Papa, so happy, Papa. Mama was happy, I moi, genre, autour de la mouka, ça m'est tombé dessus. C'est vraiment un choc. C'est vraiment un choc. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Dans l'évité, avec les tout, il a aucun intérêt.
qui m'a problème. Et puis je pouvais même pas m'attendre que bato bakolo bakamukambeli akufi Richard ocalculé na mokili c'était un homme toujours souriant et tout donc naondima te donc nalamuki nandeko enregistré téléphone nanga parce que na bandeko kosala montage ya video mwana koti mpe na chaîne namoni moi je suis enregistré na écran nakuti appel manqué appel manqué mais elle m'a appelé, ça sonnait, mais je n'ai pas entendu parce que j'enregistre m'a rappelé. Moi, je sonné une fois, deux fois, trois fois en réponse à tout. Même quand ça dit, moi, il n'y a même pas 3 minutes, je m'a rappelé à la déjà, son appel, il y a un peu. Ça a reflet, ça vient de nous. Qu'est-ce qu'il a? C'est Yann qui répond, c'est Yann qui répond. Même avec nous, certainement, ils ont pas fait si c'est pas travail dans la télé ici, mais si c'est ce qu'on appelle que la petite en haut, on a besoin de produits, on a besoin de l'État et tout ça, on a besoin de se localiser, on a besoin et tout. Donc, na outa pour la montagne, on a monté, c'est comme ça que j'ai appris la nouvelle. Les gens, ça veut mon connaître, et puis bon, bah, tout comme on a un problème, mais c'est pas non, c'est pas assez. Force à tout le monde. Bafana benotiki bakomi namoni na bapage kuna na mpo avant kolela effectivement na série à force à sa famille biologique, à sa famille artistique, à Bella, force à tout le monde, bien chance, juste moi j'avais mon tour à calme, mais on était dans des moments où apambola bakse ebele vraiment parce que ntango ayoki kaka bongo atiki mosala na ye ayeti kuna na moke tozwi yango toyeti na cinquantenaire donc abeli te alalaki asalika actrice mbala moko tokayo moto akufi eza vraiment mpasi mingi donc matanga eza ya moto nyonso toya tolela na biso ekozala bien mingi toboyi polémique po akoya na polémique biso mpe tokoya na polémique voilà oyo nanga nalobaka bon souvenir oyo ozogarde mpona ya Richard parce que ya Richard aza yaya moko donc abandi olakisanga mosala donc premier njonji nanga na joa na papa to tojoa na ye na wana donc naza tojoaka nga joaka poka toya Zanga, bon, mes condoléances. Oui, en tout cas, merci. Tout le monde awa, tu vitesse que matin les awa et commis déjà auto yoyeka canal. Encore on est comité vraiment qui en plein tournage. Tozaki na mère fait tout ça l'événement mon mère. Du coup place tozaki téléphone à mère est sonné. Papa Richard. Donc la minute tozaki dans mwana luka koko kotelemela. Tokokaki vraiment ko digérer en côté et puis tokende na ndako. Tozaki tolekisi soirée au mobimba. Et papa Richard c'était prévu encore le mois samedi dans Sana et à 50. Mais dans mon thème malamu il y a Belinda Kanzi na bolingonio swazalaki na moi pas grand frère Richard Mukoko parce que à romona que les sociétés a se décidé avec corps il y a grand frère na Ebola na Sana na morga Sanate. Donc, Corbière est dans la là, corps est au quota cinquantenaire. Il y a plein de gens au bazar, au baboba. Bateau bazar, ça la basotis, au bazar, n'importe quoi pour madame Belfi, Zambalola et Mokaye. So, il peut madame Belfi, à ça les locaux, à ça les locaux beaucoup boyés. Donc, à ça les la na preuve année que pardon bien preuve année que babi que Richard Mukoko na ba famille bota bo dégager bo bengana na bela production azala ki suscité
donc lelo tam so akufa ça peut ba souci tam so quoi tourner raté mais tout le monde encore na ebembe na ye boye bozwi le devant boyo saka matalana mais bolinga qui était en soi vraiment omoni ezaka ba bombarde ba balobaka bato pe ba ba bongo da to yebi bango eza banani to comprendre vraiment que eza ne bango mais le problème c'est quoi bon on a la vidéo récemment aya le charna na belle fille on te rose ensemble bazaki même moral papa Richard azalaki na belle arte mais makambu tout ya bella abano tourner te mais tout ya bella papa Richard azalaki et puis abane ko coordonner bella jusqu'à présent ozomona azali akoma na makambu oui alongwa te parce que papa Richard a déplacé akene mission pour salaka ezaka théâtre te akose basé trop na théâtre akene mission de service quand makambu na kendelaki voyage esili ntango ya kozonga batozana ndekole benvite batozana vidéo ana benvie wana eza baboba vraiment benvie aza na ntango osala matalanga te pa Richard parce que bazwi benvie ya motuya ozomona mao toza nango ya d'autres personnes eza lokwa fete epa na bango papa wemba yemba kosa te abi matanga esilaka epa bapaya mais pa bapaya epa bakolo ndako etikaka base etikaka donc chaque homme elle va jouer peut-être bato misusu baotala ngo te mwana mwasa bato banatongo ya mosu alie te mai ya mosu ameli te eloko moko te toute la journée yokandi soki azalaki na considération te oui tondima eza matalana tondimi belle basali matalana ndenge aza bongo oyo eza propre atiki pa Richard na pasi te atiki pa na Richard mokoko te atiki mwasi ya Richard mokoko te atiki mutu te donc aza toujours na bango ensemble donc on a kolobaka yango wana Bellevue aza muta matalana te aza na cadre ya humanisme neza pa Bellevue voilà yo mutu ozosala ndiraki mibatela na komba Bellevue mibatela papa Richard akufi soki ozalaki na besoin ya papa Richard akufi oka susi ya ekoleki na obeni il faut que kuna oza mataka il faut que kuna ozwi papa Richard olongoye na moke kuna oye na ye na cinquantenaire mais okoya osala live alingi aya na ye mpona babezi tampi biso towana ntina makambo wana nyonso te tolela papa Richard abeli te papa Richard soki abelaki mpe tolinga ozanga mbongo oyo ya kofutela papa Richard te mpo akoti hôpital tolinga tozanga eloko te parce que papa Richard aza mutu ya mutu nyonso alia na mutu nyonso azalaka gentil na mutu nyonso na oyo insiste papa Richard amata na miniature te lelo so babandi otanga bagrand ya théâtre oyo mpenza bajoua baresponsable notre autorité nyonso papa Richard ozanga na kati te donc bolamu eleki epa papa Richard ebele totika babétise balive oyo boosala ya buzoba wana boyebi te abandaki kobela nini akufeli wapi bobandi olobaka ba n'importe quoi ça n'a pas de sens yango bino so botangi komba Bellevue na monoko na bino te bomela mai te rapport ya liwa ya papa na biso Richard na Bellevue rapport nango eza na kati wana eza neti nini sikoyo na bafanatike baotala yo pams oyo balinga baconsume au juste papa Richard akufi na malade nini parce que bato baoloba mutu azointerprete na ndenge na ye d'abord biso nyonso nde toza bo toyebi ke papa Richard azala na bakongo akóma na bakongo toyebi ete ke papa Richard azonga na Kinshasa banda papa Richard aye Kinshasa asalika 3 semaines abeli te papa Richard abeli te akufi na koloba nde nini asali crise en fait asali crise azalaki na ndako ye moko dikuku du telefone na ye ezalaki ya kokanga donc bato bayeba place ye aza ezalaki te bandeko ne bayeba ezalaki te yango soki deja oyoka bien te informe motu kena oyoka bien te ate olali na ndako bato bayaka baeveyaka nango bayebaka alali boya kolamuka upa papa na biso Richard asali crise biso towuti esika papa Richard akufi biso tomemi papa Richard na mort tinde bambome ye tolongoli ye kuna toye na ye cinquantenaire na minute tokomi cinquantenaire ka 18 euros tokomi cinquantenaire ka sikoyo papa Richard abeli te ke o abelaki bokotizele ye mbongo te bino nyonso bato botya monoko wana soki papa Richard pa abelaki basengi bino mbongo bolinga botya te alors botika matanga papa Richard na kimia aza muta désordre te sikoyo na bato baolobaki boyosalaka matalanga bolingaki ete bobenganaki na bela production okoloba na bango nini est ce que papa Richard d'abord bakoko bengane na bela papa Richard ayebi mama Bellevue lelo te babandi na ye lelo te alors mingi oloba kutu eza te mingi akoloba eza te bato bayebi valeur ya papa Richard na bela nde bato bakoloba bato bayebi valeur na ye na ye moko papa Richard ayebi valeur na ye na bela ezalaki wapi donc rien à dire baloba oyo bakoloba biso toolelaka papa Richard aza être cher ya famille na bango aza être cher na biso bamembre ya bela
donc mama Belleville na minute akwa ici pena mutu ya motuya bato nyonso bomona na bazala bango ebele na bela mais mutu azaki proche na ye oyo bauti na ye kutu banda epa mama Via ezalaki papa Richard amutu akonéglige te yango moni mama Belleville akati na tournage asepulmone na yeso makambo oyo biso tomoni na mort mama Belleville asali non aza mutu afélicité te botika makelele omoni ndako oyo bolala na mote boyeba place etangaka te s'il vous plaît boyeba place etangaka te toboyi na biso makelele papa Richard aza mutu baminiature te tolela ye na kimia c'est tout vraiment ovi téléphone te oyo mama Belleville baimage na panja ya caméra mais dipine eza makambo ya matanga eza makambo ya bibimba te toyebi bongo mama Belleville aza moto ya kimia ntango ozoloba deja ya kopanza telefone non nalobi boye mama Belleville aza star monene la plupart bato bafinga ye na tata na mama na ye bato wana lokola nga dipine nakolingatoke aye na telefone mpo azwa image kala olingango te eza oyebi olingango te eza bongo te oyeya botika kolukaka premier place lokola nga nayebi ke kuna toyokana te na oya nanga te keke so problème eza na oya te mutu mosusu ozoya mpo nini obike nake kuna mpo naloba nalakisama obiki mais sikoyo bato okoyeba bango comment parce que tamsaka yebi ozanga image ozaka moi oui c'est ma chaîne YouTube mama Belleville atiki batournage na ye alioki mutu akufi mutu atise comédien akoki te akati mosala tili ake kuna na sana epuis atamboli makolo nanga kosala mutu aza na mbongo me andimi atambola makolo mpo akunda ndeko na ye na minute oyo touti sana na minute oyo toza awa na cinquantenaire po tongozwa matanga tokotisango na cinquantenaire yaya botika biloba loba oui kuna déjà mama Belleville déjà sel makambo nyonso toye nango sikoyo tozoya nango nde awa po tokotisango na 50 biso toye liboso bango baza na nsima kuna bazoya parce que biso tolobelaka toza balobeli ya mama Belleville yo mutu ozangi maloba ozangi likambo koloba fanda kanga mutu oyo eza matanga bapekisaka mutu te oyena matanga soki oyena ndenge polémique en tout cas soko yena polémique na tokoya mama leki tolela mutu ndenge les condoléances